balinga musique na yo inosbi parce que bazomona ke yo ozobenga papa ya camarade na bango yo nanu mwana ozobenga papa ya camarade na bango mwana omoteke za promo loko melaka drogue mukolo yo ko bota okoma na bana okomi ko lamuka na tongo ke na otika ata musu bana na tongo na école OK no zo bango na 12 heures OK peut-être ou quand même pas que ça la musique de mundi bo sa musique on s'apesi si bazo un album moko o batu ba la soki et ça l'échec ba de na ko démarrer bino nyoso bo participer d'album Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate anga soki eloko moko héritier Watanabe aosala na wenge nga na koya soki eloko mo Weranson aosala ndinga na koya soki eloko mo Papi Kakola aosala ndinga na koya o nyonso to etikali en tout cas batikala kolinga nga te imagine toi que moi na école na bango batu ba biki papa melaka diamba papa mwana classe na biso amelaka diamba na ndinga papa na bango za star mais bangi na cheba star te nga yo zo cheba star na ye pa na yo musicien na ye pa na yo star to tete maswa ba star ona batu misusu mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elengi nyonso yango oyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24 heures sur 24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omeli eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to mpe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 Ozamo Bimba Eyokanie oui nana bunana Davido yo bunana Wizkid yo ko bunana Diamond yo ozape na si ah papa tika aventure ko ozape na si keka na banzembo yo yembaka wana ba succès ya bandenge oui saka nango pe succès mais succès ya classe par classe succès ça par exemple chaque club plein on a mboka oyo lo bagyo sauter ba niveau non sauter ba niveau ba ça 50 millions de vues wana vraiment to soko yé ou l'équipe batu misusu peut-être po
oza oyoza vie âge na yo vie ba réalité pour yozo vivre. Pakson Mapungi, le monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo qui est bien. Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde kopalola awa boko sentir betu e ba ou différence yena. Tele mone namira ya nani chez Djonga de. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, merci beaucoup bana Congo bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Balobi biso to bimaka la place d'actualité ezali. En tout cas, actualité zo obligé biso to lukandeko na biso Robino Mundibu. Oya binisi batu espace ya 2 heures du temps générique ebimi mbala moko batu basepeli nango. Surtout danse ya nzete vraiment. En tout cas, Robino aza artiste et musicien. Ya ko féliciter pe ya ko luka ko solana ye. Yango toye awa cheye place ya répétaka na villa na ye ya ma campagne place pena futela ka cher. Balobi nzamba linga na ebino nyoso mais a préféré na ka Robino nde azwa parler à boy. Merci beaucoup. Robino Mundibu. Robino Mundibu, bonjour. Bonjour Ken Piana. Boni. Kimia, da sentir vraiment que nous makamsu na mokili ba kima ngote ba éviter ngote parce que ça fait déjà une partie de nos vies en fait. Voilà. Donc pour ça on a ba Ken Piana, pour ça ba émission boye, ça fait une partie de nos vies. Donc on manque un grave. J'espère qu'on a pas qu'un manqué. Non, il y a pas manqué un grave vraiment. Voilà. Surtout moi polémique moi bima qui avant générique bima. Donc, papa n'a pas pasteur place aux Oramabon de Lia Koufaki. Est-ce que ça nouvelle à vous? Ben, Nazan n'a pas pasteur rebellé. Nana pas rebellé na kendaka na respect na pas pasteur rebellé. Mais sauf que ngande na sambelaka na pasteur te. J'ai que des papas, des conseillers.
des encadreurs. Hein, donc voilà. Oyo to otaki ko père des ali papa na biso Bruno. Papa Bruno. Mutu oyo akumba biso nyonso tu na nzela ya Nzambe ko lakisa biso nzela ya Nzambe pour le on a comme un père encadreur ya ba jeune boye. C'est grâce à ces papas là que son âme repose en paix. Akola qui déjà koufina âge à 84 ans. Donc voilà. Donc tozaki biso kuteza moment mo ya pas cité biso ya moment esengo pona biso parce que celui-là c'est un ange pour nous hein, c'est un ange pour nous ayana mokili asokipaka na batu misusu asokipa na ye mo côté en fait. Voilà. Donc moto to perdre on a perdre c'est mon encadreur, mon papa, mon formateur, mon mentor. Non, ce n'est pas un pasteur. Merci. Robino Mundibu batu ba mitunaki ba question ba lobi papa Bruno ndenga kebo eza moi danger pour la carrière Robino Mundibu. Papa Bruno a tiki responsabilité et en plus papa Bruno normalement faga kende poto ye basko responsabilité nino biso tozanango. C'est là ce que makambo bandinde sikoti. Il fallait papa Bruno kende po makambo siko e bandati. Siko yo Nzambe ye moko siko atalisa bide Bruno siko azate yo me ma charge. Ce que Nzamba banda ça à travers Bruno. Nzamba ko mo esko direct. Mundibu et puis Kabola. Ozo comprendre? Na comme S4. S4 ya Nzambe siko. Voilà. Alors Robino tomoni ozuta ebele Robino Mundebu osombaki pena silence. Toyebi oza leader moko makelele okokaka te muta touché yo okokaka kutu provocation moko te. Eza système asika ozwi Olexa likambo te. Eza système asika o adopté ou bien des fois na mukili faut moko il faut yeba ko Olexa makambo. Il faut yebaka. Ko Olexa makambo ya moko mon temps est bien té bon l'excellent temps ba coronavirus ba couvre-feu makambo belé donc il faut l'excellent temps tiki na temps où il est parce que l'eau mo tika l'éternel na mokilo ezate voilà to na ba temps ba coronavirus ba temps ba couvre-feu mam tout ozole kaleka mikolo yo et to kanisa ke makambo ngo umela te mais to moni ke umela zo continuer ko zo biso bane de failli tout l'excellent mois temps to zo attendre biso ya ko travailler et voilà. Jusque là, on va maintenir à sentir nous un nombre de vies dans le clan où il y a des ressorties ça na wenge. Merci pour quand même. Merci pour PC déjà et Yann. Non, ça sentir année ça la pas na yo pour avant mutabo tolo sentir na ba ressorties ça, il faut aller à 22 millions de vies ndeto ndimi ka botolo sentir jusque là. Non, tout le monde mutabotoli Robino Mundibu sentir anate. To betela gata mo maboko. Na fier nango et bien que to joie yango lelo nazai surpris mutu moko lobi azwa ko yebisanga obimisi nzete fo ça là ba Google ads so ka des so kinini fo ça là yango eza ba moyen moko pozo ba vie mingi tala mutu kingani achaka ngo trop na journée moko azwa 1 million de vues na tuni sikoyo eza batu mutu batalaka ba view wana ya Google adeza batu batalaka ba fanatique balingi musique nde ba opesa nzembo ba pesi nzembo wana ba vue tout c'est comment essaie un peu de m'expliquer o teza juste ka pozo ba vue mingi ou eza plateforme moko boye ou eza juste pour na ko booster aux ba vue et puis ko sa publicité ya type no oui ko ça la publicité c'est bien bon mais na fandi na réfléchir na bi tant na salaka misu na sala ngo te voilà tant na sala chana no boy na salaka na kota na plateforme wana te et bon pourquoi faut na sala ngo siko teza makambo siko baninga no ba jeune ebele ya Congo ba sala ngo mona mutu kinga na bimisi nzembo après jour moko zuka 1 million 2 jours boy donc nabité biso nga na za mutu abongo te moi je suis l'homme de terrain na fona mi mekaka nga na mi mekaka chaque jour balingi nga to balingi nga te vous comprenez donc ceux qui balinga te na koluka na ye balinga te pona nini na luka na bongisa et non kene ko somba pour bat ba mona keno bazo linganga kaka so bazo musique na ngeu za la bien kaka voilà donc merci na ndenge quand même langage oyo elibiso ya kozala reconnaissant ya kocha biso na niveau tozaleli et yango moni na miki ko rappeler biso
tozo évoluer bato bazo kanisa ke biso photo salango biso tozo évoluer to sepela non de tozo évoluer ata to sali des vies des personnes ka batali biso to betaka toujours maboto oza toujours na esengo to salaki lelo peut-être to ko salate to tala tam susu to binaki bien te monia utaki poto lembisi kwa bino komo kanso komi pato fo bongisa de fona zonga pena mundi bo bakanda ba lemba ba matete wana to fona zongela po ba reprocher vous comprenez donc voilà ko gagner ezalaka ezalaka pe bien ko perdre pe zape bien faut accepter pe perte faut accepter perdre moko boye position zaleli po eba ko leka no banda ko trafiquer po position za boye o banda ko luka ko trafiquer te biso to abato a trafic te quoi donc maboko pona bino en tout cas ba mériter maboko parce que musala ocho bimisela biso ngamoko nazalaki surpris parce que mutali boso ayokaki yango eza ndeko na biso warion supérieur o atelemi wana yaza mama na fanatique ya Fali alingaka Fali sans Fali musicien mususu po kandimi eza passe nasa Robin abimisi azwi casque ayoki alobi mais loko frappé na seconde en tout cas est déjà ndimaki bongo na mona déjà réussite totale déjà. Amesana koyoka musique ya bien et puis asala choix ya bien voilà ya kozala na artiste moko ya bien ou biso tout olingaka na kombo Fali Ipupa donc c'est tout à fait normal ya on a le baravé nanga na linganga na tina po yoka petit au niveau koniaka niveau n'est pas différent donc il a préféré petit au mundi voilà voilà alors Robin Mondibu batu baebi on a image mususu na TV bamona Robin Mondibu mutaba rancune, mutaba problème, mutaba polémique. Mais face cachette na yo eza makama mususu. Côté la R de konabiso Valdi tamba belaki ozalaki ko se déranger ko tunanga ken évolution zo kendeni. Ya komi ndenge nini ngalobi mais ba leader baza ebele na Congo comment Robino Mondibu se déranger ka Valdi ngondeni na komone ndeni ngako na biso place aza vraiment leader Koko makuneza mwa difficile o se déranger makasi yango moni lelo na lobaki olinga to ya pena neso na bino fanda na yo na oyelo ye jour yo ka bien yango moni lelo na lobaki azala ta na mupanzi nde to sola e ko sala bien po o se déranger ki trop ngana na banena benza na besoin pour na juste ko remonter moral parce que ngana zali mutu moko ya na motivateur na mutu mona eba atana okesa na eba ka ko motiver bango na ngana pese exemple moko to ton na wenge buzika maison mère na yembi album nanga liboso et puis ko yemba mi balé et comme ba complication pour ngazaka après réussite après si manango koma ba complication na vie wana c'est ma vie na viva bongo il s'est fait que album to comme ce que fona to cha ba vocal ba jeune mo ba kota ki sika pe ba po ba recruter ki pe wenge ba recruter pe bino fo ba sa recrutement mususu ba jeune mo ba ki sika sko ba bengi biso to telemi na mulongo na studio ndé na se rappela na jour wana mais Robino ayembaki déjà moi no abotami de asa tambola ba pesa rappeler chance mina oyo asa tamboli déjà asa sali vie moi no azo vivre ba on ba vivre te confiance za rapesa moi mingi te mais bana oyo nanu wana ba botami na nuté bikomba na bango ezali oyo azo vivre akufa po bango ba vivre pe voilà ozo comprendre bayana ba makambu na bango ba biloko na bango bakanga na banzoto bayana ngo siko to telemi ngam difaki na kota moto aliboso to proposer ba vocal non ka pena jeune moi azali mupanzi na nga penza afula nga pena mupepe moko boya en live bon na lobby oeza a fooling eloko ya mabe voilà asali pena makambo ya mabe ba marabu na ye batindi asala ba makambo moko boye et tout na mozo na bano créer une discussion oyo a ganinga ba bengi nde Mondibu na ke yemba so na bina bandane oyo en tout cas donc asali lelo na koti kaka na kota pe oui kibonganga ne zwa kinga ezwaki nga penza do nakoki koyemba te voix etrébiché donc nakoki penza te
nakoki penza te. Wabika to comprendre déjà mutango. Voilà, nazongi sima. Nazongi babimisinga kuna cabine vention na bengi ba papi kakol ba bengi nga mais qu'est-ce qu'il va pas faut prier ka. Weza musique. Wana esprit ba maestro. Donc faut prier ka, faut prier moi trop, faut monde so yaki déjà. Et tout. Jeune on a coach ayembi be ba betele maboko. Na pe ça eza message mo batu bo tirer leçon. Oui. Eza rapona validité. Ayembi après ngape ndeka jour wana période événement ne salema resala pe ke na longwa wenge. Voilà. Ozo comprendre? Na longo wenge ti lelo kombo jeune angu eyebana te vocal ayemba eyokana te. Donc mon pepe msumu to ko fula yo a fuli yo. Et nyokoli yo pe na air wana me bimisio et bimisio côté mususu. Voilà. Donc des fois muto asalaki yo bongo donc abimisi yo po nga pe na sina leka bongo voilà nga pe na to bimisa ba goûter na nga nazu mi pepe na mi pepe na seki na bezo bimisa no nga kaka ozo fula no ndenga kaka ozo tinda batu ba tirer toujours attention na Robinho Mundibu. Dans la vie moi je l'ai toujours dit, il n'y a ni bien ni mal. Oh nyonso ko se présenter na position en terme mabe ce que ko aider yo pour s'élever landa yango. Ce qui compte, c'est le bonheur. Aux arbres, tu es là en bonne santé. Aux arbres, valdi mususu siko. Donc, à sunga ki okaka. Nde loko na bande pena ko lukayo na ebisa okwa. Donc, na bande ko luko te pona kabona. Ba sali yo bonheur nini oko ba tongo ba mitia mabete. Engal juste na remonter au moral et puis na opportunité na profiter pe. Na bateau peut-être ba okuta na ba kabo ba yeba ke no okuta pe na problème moko boye ba tam sou pire. Ya valdi. Donc oui bah toujours kaka ko se tenir quoi ligne no so réseau soyo peut-être que c'est un message moko boya malonga très important lingi et lobela donc ko we la nanu ko yina mine wana tendi o salo passe quoi. La vie nous enseigne, tout ce qui nous entoure nous enseigne quoi. Na si ma événement ou lequel yo ozuba maman na ba enseignement batu musu balinga Robinho Mundibu bayebi validité ou soit bayeba ki pe bayebi pe validi mais bayebi pe événement ou lequel la kioté. Les autres batale mission ba kotisko avaldi loni komelaki ba kuta nango ba koyeba puis ba jouer enseignement. Ainsi va la vie. Voilà, alors tozo continuer na biso kaka mais leader de l'autre lobela mingi générique ya sika obimisi parce que nzete na ebisio na minicho Kinshasa na baba presque tout. O sentir neti mupepe moko yaki ekoti s'imposer mbala moko. N'habité, mon pépé ana. Encore une fois, bêta. Nabeta Tomola mama Ye izambi nangai Manyoko Nabeta Danse abena chou. On va danser le on va danser le
na ngai manyoko manyokwe nabeta Danser, danser, danser avec des choux. On va danser lélé, on va danser lélé. Oh là, la la la, lélé. On va danser lélé, on va danser lélé, oh là. Tombola rabi bokole papi sika singa nyau. Sasa mongala tombola beti. Bitilo. Manyako manyakwe ngingo tabeta ngo Gigi Palmi la Palmyre Gigi Sengele nabeta oh si c'est santé. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bolanda biso monde entier, Basser Poli Lumumba, vous avez vraiment ébélé RDC monde. Président Robino Mundibu, tu as remarqué la différence en Zété, Nabilo Romso Bimisaka. Parce que tout le monde a Robimisi, il faut pour promotion, succès. Mais Oyo Yemba, l'amour s'imposer, n'a habité au côté maison à Sika ou bien, et il y a un normal, Makambo. Travail, on doit travailler. Et là, il y a gratuitement, soit facilement, il faut toujours travailler. Voilà. Le temps où 6 mois, tu fais 6 mois, ça dit 6 mois de travail. Ok. Tu travailler parce que biso différence, na baninga mseza que biso bat basé la single local zobim album. Ok. Donc il y a un moniti le album est bimarate pour déjà son mois na single nan. Donc ce album nangé aux a 6 titres. Donc album nangé za quoi 6 albums. Voilà. Ce album nangé aux a 10 titres, album nangé za 2 fois à niveau le quoi ba 10 albums. Yango. Zomona. Okay. Donc biso za niveau ya travail. Niveau ya travail yango sala ka mona ke batu bazali pâté. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Pas ta musique, il y a des étapes pas pour comprendre que tout le monde a makelele. Non, tozongela, to mona ki to yaki remarquer le monde à Congo, c'est comme si bato belé balukaka Robino osita ba kombo na bango, c'est comme si bato belé succès bata maka air yozo sana na bango guerre parce que na momo garda ki silence à to moni down. Ba voice ya innocence bimi. Non, maman on a gardé silence à bato belé down. Faut qu'on se le dise la vérité. Non, to mon apena que non ça luka pena boswana pena na ndenge ya makasi pena to yo comprendre. Te po bayebi ke bayebi nde bazana bango tu na Congo awa bayebi ke Mundibu c'est le descendant de plusieurs artistes. Voilà. Mundibu ya moraza Mundibu ya moraza un esprit le quoi King Kester. Voilà. Vérité. Mundibu ya mongo lokola Weranson. En tout cas. Mundibu ya mongo lokola donc vient biso Marie-Paul Mantayavu. Voilà. Donc nous avons pena descendant ba tas d'esprit belé. Donc on a eu mati. Voilà. Donc soko yé penza na ndenge ya geto sola Kinshasa to soli Kinshasa. OK. Soko yé penza ndenge to sola penda donc ya ki yuma to soli pe na ndenga ba yuma. OK. Donc voilà. Ba yebi na bango niveau Mundibu me basala rassemblant. Ba yebi ke ndena zongel ba media mikolo yo ba to belé pe ba komo so ba succès. Mais déjà na ba voice to ka ke za ki net ya dénigrer Mundibu bana wana net considérer net bana wana na ba niveau na yo patron ya orchestre monene boye nani na o comprendre ko maman mais ba voice ya innocent to landaki yango biso nyonso ba voice wana ngape na yokaki komela landako ya monene boye ba benge bana wana neti ba non omoni yaza za leki film makandako yango pe bien ko papa yazali azaleki na biso yazaleki na biso ngai na koki ko sala polémique na yete moni ngai faut na soutenir ye na soutenir ye na musana yake ndeli liboso parce que il faut ça nini na soutenir yake liboso parce que bazamba nga nako linga na zongisela o ngai na viva quitter en fait OK nga na viva loko moko soki lobi kuka vérité boy ba ya ba telemi
mokili mbetelemi mais nga na kotelemela ete ngai na kopesa ka conseil yake leki nzela za mulai musala to sala oyo nzela za mulai nga na part na nga particulièrement na olinga okende liboso musano ezala bien po oza makampa bien batu bazo yoka doza na tina ko finga robino mundi bute po osala succès hein donc za na moi respect na bakulutu c'est très important parce que soki to lobby to banda ko détailler yo omona ke to pimelo chance makambo ebele ko détailler na ndeni parce que za artiste musicien net yote te na yoka ki neti ba côté moi lobby ke ya sota ba niveau na yeko s'éterniser te soit tu ko ça règlement des comptes moko boy hein na côté moka esekisa kinga ko benga na bana baleki batutu ba ebike nonga na koza mwana epa na ete déjà nga na mwana j'ai une fille âge à 17 ans ko mwana ona tanga na ba école moko ya cher na ba mboka ona ba ninga na ba école balinga musique na yo balinga musique na yo inosbi ko bazo mona ke yo ozo benga papa ya camarade na bango yo na mwana ozobenga papa ya camarade na bango mwana omote ke za pour mo le melaka drogue ça ma bon c'est ça ou soit melaka drogue mais oui OK musika bonne necha melaka drogue sonde ça so ça libo maté c'est que soit to melaka loko moko boye pour pousser yo botika na to lo amela nini zela nanu to lo ba zela pardon s'il vous plaît na Joana vraiment Ken s'il te plaît tout ça va blaguer c'est un artiste de mon pays je lui dois aussi beaucoup du respect parce que ça la makamne bien qu'il y a le ko dénigrer moi je ne suis pas là pour lui dénigrer donc mon été exemple la banda au pesa un bana wana ma fille elle totalise bientôt là 18 ans na ba ninga na ba tanga atamsu ba l'équipe na ba âge ba déjà ba majeur bino na bio na bango bozaka parce que toi tu es dans les 20 quelques bozaka grand frère lokola et pas mona nanga tu vas mona ko benga papa ya camarade na bango mwana mote ke yo moko ba omono ozana pomo na mutu donc voilà et puis wana kutunga na kipai na ngote poko benga bana mwana wana na bite bat balinga bezaka yete en fait na ba legi muso ba impoli pe na bamboka oyo ba misana pe ko benga batu mwana ana okansani mwana eza ye mtete mtabani nango eza makambo ye ko liango pa ba impoli mususu donc yango eza net tolo ba langage de la rue alokota na balabala soki na meki ko tala bien na ko comprendre que na condamner o mingité na ko comprendre que o lokota ki yango kuna yango ye nango et puis okomi ko luka ko pratiquer yango mais au côté ngana seka ki mingi ezali côté oyo alobi ke asota ba niveau nde na seka ki fort kasi ba fitiri ki pe asali eza ko sauter ba niveau yo kanga s'il te plaît ko sauter ba niveau na mboka oyo lo ba yo sauter ba niveau na sauter ba niveau ba ça 50 millions de vues wana vraiment to soko ye ou l'équipe bat misusu peut-être pour oza oyoza vie âge na yo vie ba réalité pour yozo vivre vie âge na yo vie taille vie ndengo zaleli vie entourage ndenge po kolela wana za yo mais mutu na mutu pas zaye neti ngane na boso yozo lo bananga ke yo sota ba niveau déjà ngana za parent j'ai des enfants toi t'as pas des enfants mukolo yo ko bota okoma na bana okomi ko lamuka na tongo ke na otika tamsu bana na tongo na école OK nous avons bango na 12 heures peut-être ou quand même pas que ça la musique ndé mundi bo sa musique on s'apprécie si cabinet HD conseil soki ozali na eloko esengeli obongisa ekoma joli kitoko mpe ezwa valeur to mpe ozali na terrain ya kotonga eloko oyo olingi na ville province ya Kinshasa to na République démocratique du Congo oyebi te place nini okobanda mpe place nini okosukisa cabinet HD conseil oyo eye mpo na kopesa yo solution mpe kimia na baproblème tout oyo oza nango cabinet HD conseil yango nde ezali kogarantir respect ya contrat na profession
professionnalisme pena suivi ya mosala oyo esengeli na ndenge ya defote ozotuna nga soki bazali wapi adresse eza kaka se moko awa na Paris na mboka ya France na adresse oyo 33 rue Colonel Pierre Avia 750 15e arrondissement to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo +33 6 62 81 65 49 cabinet HD conseil ezali wana pona misala na yo pe pona kobungisa nyonso oya yo ezalaki ya kubeba oyoki omoni ondimi yango yo c'est naturel garde bandi na yo toujours. Vous comprenez? Ça va personne en charge wana o mema yango tant mususu charge ya ba responsable ya ba responsabilité ba responsabilité musu na vie. Donc ça veut dire que tant le ba yo sotaki ba niveau yeba kezan ba niveau musu nanu ekutani nango te sauter yango te na mboka o nga na mona ba artiste ba vie na biso musu memi pena ba mission na poto orchestre mombekimi na poto atikali yemoko yo nanu ekomeli yo te nanu ekomeli ye te bezana ba niveau na ba épreuve oyo oko vivre. Donc yebanga tango ozoloba makambo susu oyeba oyeba ke mboka eza mboka ya banka batoka bayambaki yo bango pe mbako baye yo bato balingaki yo bango pe mbako déclassé yo ozo comprendre muto yo zolobela bongo aza muto a succès ya ndenga mukete ngana bundi bitumba wenge yo beta na wenge okobeta na wenge d'abord nano ngas ko na beta na wenge musique maison mère. Mais est-ce que vous bitumana ba yaya na ora ya wenge ba bel Clinton déjà ngana pesa exemple na nga ba yaya yo respectera mais botala ke leki na bino muke azo manke amsu ya na bino o bo pesa ka respect bino botala ngona miso lelo soki komeli yo peto top zongo ka normal non ça dépend respect muso zatam musu pe leki yaya manka ki leki respect leki pe ko se défendre. Vous comprenez? Bon, bah, y c'est le OP même cas. Nazo comprendre te na mona ka bango baliaka ensemble basekaka déjà bango nyonso tukuna. Kasi bino mo bo fungola le dusuti. Manki me bande pa bil botali. Et yo qui te passe le botali. Le lorsqu'on est là tu wana je wenge. Wana comprend je wenge. Wenge bazalaka ba biso bata wenge na expliquer biso bata wenge. Biso bata wenge to zalaka soko zo kufa to metelo maboko. Wenge baza pena zo yemba mabe. Nana nde na yekola musique. Na ye pena na bige mikolo na yemba mabe. Ouais, yango. Yo beso holandi yango wana komi ko sala mabe wana komi ko mona yango. Continue distraction. Wana wenge. Donc soko moni yo leki manqué mukolo mo respect batu bate omoni nga tangu yasake mission moko boye batu ba interpréter ki nga mabe pona mambo ba vie par rapport à vie na biso faire gola ozo comprendre omoni batu wenge ba telemaki pona za muta wenge ozo comprendre pope na za muta wenge eza lokwa wenge na wenge nini bon to côté là mukolo bien qu'à l'obi vérité mais to faire noyer mukolo te mukolo fatika la ka mukolo de l'autre côté na fana na bia oyo za wenge na jija pe bato wenge mabete pona comprendre ba lingi otikanga na erreur te kasi ya na pe asangisi ba ressortissant nyonso yo poza parmi ba ressortissant bazoemba album moko o batu bazela soki esale échec ba de na ko démarrer bino nyonso bo participer d'album Robino Mundibu. Bon, tu souhaitais en aucun non, nga lobi boy pourquoi tozomona est-ce que vous na kati ou bien vous na kati te? Na kozala déjà te na kati. Po déjà na bayango wenge bango tout anande na beta na wenge muto atika bato batika la kolinga nga soki loko moko héritier watanabe aosala na wenge nga na koya. Soki loko mo Weranson aosala ndinga na koya. Soki loko mo papi kakola osala ndinga na koya o nyonso etikali en tout cas batikala kolinga ngati balinganga te pi bandimanga te pi na omona parce que bi balinganga te pona nini parce que na jeune moko o ya ko reverser ba aventurier hein na ya pena ko tcha ba aventurier bele mal à l'aise pour na banda kuna bango bato ko pesa bango exemple mwana kutu mundibwa bimi dalene vocal moko na wenge musique mesame aosala yo ko sala tende nini omona meki pe ko sala nde munibwa sala ka échec siko ekotsaka mutia mabe mais Robino Mundibu tout do yango nde na comprendre ngate mais soki
Héritier Watanabe. Aosala eloko moko na kombo ya wenge musique maison mère. Na kozala epi na sepelaki mingi. Et un exemple à Salaki et à invité phénomène où on sonne à concert. Non, sois béni héritier Watanabe. Et puis na Santaki on dirait nga pe faina zaka na podium wana. Pour ce moment que ouais ranson Nicolas podium mais concert comme le quoi concert na ye. Robino Mondibo, Robino chaque fois na repa na yo na linga chata parfum te. Faut na yo ka ba solo nyonso eza na lopangwa. Parce que ba solo ana na yo ka ngwe pa ba musicien nyonso ba longwa na wenge solo bangi. Tokende pai tozonge pai na kolobango solo ya bangi. Siko na ndako na solo yango ezalaka te. Déjà na te ya bango tunde bazabo na lobaka diamba eza eloko mabe na vie. Parce que diamba eza bena diable en personne. Na musique ezalaka bien te. Na vie kaka ba musicien te. Kasi ba wenge yango balobe tambolaka nde na bangi. Non. Imagine toi beau-frère na omoko boye ya sérieux asalaka na asalaka quelque part ba respectaka epé soit maître avocat soit docteur quelque part na sukol mato est bien est-ce que bof na aibi que non c'est meki na ngawana leki mobali ya petite sœur na ngawana amelaka diamba. Imagine toi un peu ou soit mwana na yo oyo moko boti ayebi que papa amelaka diamba. Oza modèle ni oza exemple nini. Imagine toi que moi na école na bango batu ba bi que papa melaka diamba. Papa moi classe na biso melaka diamba na ninga. Papa na bango za star mais bangi na cheka star te. Nga yo zo chaba star. Na ye pa na yo musicien. Na ye pa na yo star. Tondeta maso ba star. On a batu misusu et ça bango solution. Ba diamba biso tout pe to melango. Na on y était za ba melango to étape za ba étape moko ya jeunesse. Siko loto tele melango ezaki kotikala nango komi lokwa posala makambo fo melango po lia fo melango donc komi prisonnier. Kasi Robino Mondibu et général bino te keza na ba orchestre msuki leader a mela diamba na ba musicien na ye après diamba kotinda ba musicien bo ke osala ba émission bo finga na ba parents bato bakufa to respecter ata ba mort. Robino o sepela ndenge père na bino pena to yaka matanga ndenge to yaka pena matanga père na bino ngakuna eba teke ngana to ba ba Sudan na yo bango jo père akufa o sepela collègue no moko boya tinaka bato bafinga papa na bino o to lelaka pena benga bafingelanga kutu mama bafinganga pe batinda pena bato bafinga ba mama lelo mboka onde komi na état de droit nde tozo ke nango bo eza bien. Donc bato ebele kala mingi te ba oyeba ko ba charge bon. Sauf que biso to abatu mo to linga mo batu pena ba justice te so les agi pena ko me batu na ba justice de mena mema batu ebele na ba justice na ndenge penza ya mokete et to tika ka justice ya nzambe sana voilà. Valdi tamboza na question mais na linga oyo kisa so nzete mo so mo lo ba ki so ya nzete so ni to kana so na simana donc ezaka to sa démonstration ya nzete sans ba voix ba yo kanon ka musique pour na mo ba te belé bazo ba osala ba commentaire na tala ba commentaire o musique na ba parole ya te kaka ba kobina oui biso eza kobinisa biso eza d'abord musique et binisa bino bo bina d'abord parce que parole et bin s'arrêter parole ekota na barté preuve ne bato basala ba musique ou ba parole onzo mona ke ba parole musique na bango wana et bin sara penza te ozo mona biso za plus ning bato ba bina soko linga ko bina to ko bina ensemble soko linga ba parole ya ba mateya en tout cas ba vient biso ba Jean Goubal pe bazana bango ba kosela bino ba parole ya mateya ko conscientiser et tout bien que bato bango jouer rôle wana ko conscientiser bazali école ezali ba bible ezali po pesa nga responsabilité on atteint ngana zana pona bato balingi ko se détendre bato balingi esengo bato balingi ambiance to sepele longo. Donc voilà, merci beaucoup to beta musique.
tout cas, merci Kanye pour la parole. Robin, on me dit question après avoir koyoka boye. Il bosse ça non. Est-ce que bateau bazo beta bango ne peut pas bêti vraiment nzete ou soit ça appelle la professionnel morobo. La majorité bateau baza on est mon babeti, la majorité. Yangwana papa. Félicitations hein. Deuxièmement, intervention a toujours été. Si. Mais la majorité c'est eux. Ouais, Mikolo Toto comme on a kulutu na yo Fali Poupa empereur 120 000 cas ne bazo benga. Pardon hein. Oui. Batundenge bayoki son oyanzete. To beti musique au penza sans ba voix, to beta on a ba voix après to rebeti yango sans ba voix. Pour na ko yebisa na ba peuple congolais, c'est pirement le Congo. To meki ko luka ko zonga style ya musique na biso ba congolais. Moni ba misu na biso za ba afrobeat, afro house ba bilo mo mabongo. Siko apena toyi pena na kimbanda nzila Congo central. Donc aux ali pena nzembo pona ba congolais. Ba congolais nyoso pas yo zali yo mutoko bimisa siko na nzembo o ebima libanda. Faire découvrir yango na ba étranger. Soko za véritable congolais yo nde mutu fozwa nzembo au style ozala fier na style oyo sala penza ke no ba étranger ba découvrir yango de loko on a sengi na bino ba congolais ba polémique na biso to sala on ezaka nango ba makam na biso to mesana ngo finga na go swana c'est la famille reste toujours la famille prévané ba ve na biso jibe na wera to mona bangwa lokola batu bakata na ba kingo suka nango ba nini ba chana se. Donc voilà, mais la musique reste la musique. Okay. Avant tout, ils allaient d'abord musique. Tout le monde a nous ba oh yazaka mutakingani musique ya kitoko yango ba sailibino to sailibino et ça na chaîne YouTube na biso ça na ba plateforme tout à téléchargement pour consommer yango vraiment nzete ça déjà disponible. Oui, Robino mundi bona tanga kombo ya Fali Poupa Mikolo leka toto ko mona efasi ya kulutu na biso na tilo kole sikapi ayimetaki eloko moko boye sala mo polémique concernant ga mamba son ils en a pareil mo benga ba benga autotune Mikolo sali correcteur autotune na ebite na nzete ngape na yo ki mo musique na yo ki pena son ya kitoko na ebite pe de kotima ngambango ya autotune. Autotune eza effet moko to mesana plus mingi. Moi je le dis to mesana ko yoka yango mingi na ko utiliser on a ba micro studio so ko zoyemba mo bo style nzembo esengi ba chelo autotune oyemba ngona autotune eza effet ngana ebengo lokolo eza effet mais après nde to banda ko mona ba mona ngoti mo mona tamsusu ba chanteur étranger misusu ba ça ba live oka biso za to yembi no autotune mais tant to yena ba micro na biso boye. Oui, ils ont différent en fait. Mais on se débrouille quand même. Mais tout le monde, bon, on dit n'enga imagine zembone wana, mais si na live ils ont bimaka bongo tout na ba. Oh non, il existe des micros autotune. Mais on a Congo, na tikala komo na ndekete chanteur moko congolais, ayembela micro mo ezana effet ya autotune. Wana tikala ko yoka yango te. Dena landaki pe na émission de pour landi. Oui. Na bi bon, nga fona ke na répétition. Na si satembe donc on a betaki tout na répétition vient na biso Fali Poupa na kende kotala na mikolandela nanu autotune nango micro ngo autotune soki eza penza vraiment vrai ayenango ayena micro autotune eza le moya malonga ya très important photo applaudir photo kumisa parce que bafana asalika effort yake bafana tiki ndenge ba sepelaka na nzembo bazwa qualité wana na disque bazwa pe qualité wana live eza mabete soki mutu alobi ke ngam na yeli bino eloko na Congo totika lo mona okoza oyembelaka micro ya autotune oyembela yango na festival moko boye eza yo te ce n'est pas à toi oma mutu moko asombi micro asombi effet wana autotune micro na ye nango eza na ba effet autotune aye nango c'est il est le eza mutu aliboso c'est le premier personne ou aye nango awa na musique na Congo awa donc na moni place que créer problème ya ba débat sur ba polémique était quoi et ça implique
ndenge pe ka bat misu ba liba contredire c'est bien bon lobby pe to mona pe ke mundi bu pe na luka pe autotine nanga zo comprendre na luka pe mi kona ngoto tine za ko ba fanatique nanga pe ba dabe ke tricage ba bi on tricage pour le na concert fali na Romeo Golf na temi libanda na sule kauka nazoka reste il est bizarre fali poupa musique autotine et créer polémique vraiment donc il est moins bizarre vous montez là azana ko mbone lokola ndike loka mwa pani moko boye existaka na mokili soki oye wana obuaki makambo moko boye wana ozozwa makambo ka ya bien pani yango ndiye ezobotisaka makambo ya bien ofingi ozwi succès okumisi ozwi pe succès donc voilà mikolo na omona ve nga soki succès kiti makasi pena na ofinga nga pena zo mwa succès ofinga vela yo soki te na osenge pena permission quoi nga mikolo na okoka te pema onde funa fingo pe taba oganinga ba côté wana nga pe funa finga no pona nazo peka moi succès tu viens na kumisi au moins trop permettre na fingo na moi mikolo pour nga pena poto mona niveau ba bazo finga ba ozo ba succès biso batu miso to finga o mona million na moi moto zagi na mais yeso ki ba fingi ozagi muki okomi munene donc voilà c'est il est quelqu'un de bien il est voilà. Dieu lui a béni par rapport à travail par rapport à ndenga travail et c'est à féliciter soka yena eloko moya bongo c'est bien pour nous les exemples à bien kolanda quoi oui il est lelo na kati mboka na biso Robino Mundibu na profité de l'occasion de saluer maman Lissi Mangala, maman J de Londres, ma mère n'a tout bazoté à la biso, qui est fière d'avoir dit vous allez lire au cop la biso. N'abi que maman Deborah Amanda de Nakishasa, na PCMBO Tessika Zali, maman Lisette Lokange. Robino Mundibu, autant qu'il combat Fali na ndenga bien, n'angana profité de la na combo dans 30 secondes à Pamba. Lelo oyo. Totalement bien la musique, surtout sur le plan organisationnel, tout mon évolution côté il y a Kulutuana Fali Poupa. N'habité apport naé la musique à Congo au gérant ndeng. Bah ce qui existe à côté musique à Congo peut-être il y a une évolution, tes musique à Congo il y a nul. Parce que il to gagner à na travail papa. Qui c'est à te manger à te. Manger à te. Travail quand des mutu ko sala aussi koyo. Congolais zaka ndeni Congolais zaka soka komi na mo ba palais mo ba car on dirait faut koka wana quoi à côté paresse à komi kolala comme grand prêtre mais lui il est déjà grand prêtre mais il travaille vous comprenez ne suis ça ka batu misu mutema ko tikate au moins mukolo ya ko tika qui a travaillé ka suta tiki a komi normal a ozane na ba problème na batuté problème zaka parce que il travaille a bosaka ngana za pembeni na monaka niveau bosaka nanga mochanga ko banga en fait ozomona kozala na sala gym à côté répétition studio lobia mati avion nzoto ya nzoto mais quand quelqu'un évolue batu ba arrêter na kenon eza fruit du travail to travailler soki na mboka Congo to na batu loko ata 5 ou 7 loko la ye musique à Congo na ba étranger balinga ba fungola biso mon côté aujourd'hui nous défend ce qu'il fallait pour pas il n'était pas là entre nous qu'on se le dise est-ce que yo quand tu na musique na openda yango pena nde musique à Congo linga ke bima na oyo sala kawana oyo yembela ka bato ana za penza si ata onga mundibu na mikotsa na onga peto mitsa no classe moko na za pena si ke na ona sala yango pena mutu ko bimisa te na musique à Congo bima penda te tambola non s'il fallait il peut pas n'était pas là. Aujourd'hui, tu as tous appelé à bêta kabiso penda ba pepe. Parce que nani obundana da vidéo yo. Na katiote. Pardon. Nani obundana da vidéo yo. Yo obundana Wizkid. Yo. Yo obundana Diamond. Yo. Ozapena si. Ah, papa, tika ba aventure ko. Tika ba aventure. Donc voilà. Mutu akoki ko bundela biso ba bitumba wana. Eza kaka ye. Ezakaye oui quel pardon quel eza na kumisa te batwa nazo kumisa oeza nde batwa inanga oza pena si keka na banzembo yo yembaka wana ba succès ba ndenge oui ça na ngope succès mais succès à classe par classe succès ça par exemple chaque club plein et surtout ba fan ba déplorer succès zali ke c'est atira pe ko sa biso pe soni tozoka soni trop to fandi awa ba concert ezalaki penza te koyaka ka ye boye
tokomoyoka o kuna vraiment mboka ekotaki oyo kozongisa mwa elenge na mboka bafani baodéplorer makasi babi baprix wana eza trop exorbitant. mais soko olingi yo moko miteka moins cher na mboka oyo kongola aza na mbongo mpo ni bolinga bomisa kongola aza mobola kongola ana la bato bazaka na mbongo bazali ozo comprendre mutu mosusu aza linga azaka na $50 wana na ye musique ayoki gu afuti $50 wana na pakota concert musique ayoki eleki ta mosusu ndenge ta mosusu akomela champagne whisky so atakoti provision na ndako na ye ozo comprendre komona kata mosusu Robino Mundibu na journée mutu mosusu akomona donc eza lokola azwi de mbongo garantie na ye ya palais azwi de ata mosusu ba provision ba ndako akufa nza so donc etali était quoi. Merci Robino Mundibu. Une dernière communication Robino Mundibu. Obimisa congolais mobola. En tout cas merci. Voilà. Mais Robino Mundibu en tout cas na fato sa on est bandeli na tete msu ken pena bosa na muke ba ndeko na belé na Goma ba oti ko Sibir eloko éruption volcanique na habité un mot en tant que leader d'opinion. Na utayi ko sala vidéo d'ailleurs la sagi message pour na bango na page na nga tu ezali. Tout à l'heure kaka na tout ça na ndeko na yo Frank Stemai na te so boyoka na ka so boyoka te. Voilà pour Ken Piana. On a tout ça une émission dans la sagi pe message, on a tout ça pe émission sous lobby dans la sagi message. Donc c'est tout à fait normal émission peut-être brouillée na bossa na ko lancer message mais mes frères et sœurs de Goma, on est de cœur avec vous et na tragédie où tu ko lekela bino et donc et ça libiso passe. Hein, tout ça quand on mboka o moko ezali Congo donc ezui loboko douleur nango ekitarati na lokolo donc oui ba que nous to partager na bino ba moment ba douleur ba moment ba passi que le bon Dieu veille sur vous et puis qu'il donne des solutions à tous ceux qui ont perdu plein de choses quoi donc nzambe ka muto ayebi inchallah. Merci en tout cas merci papa Firmin Matote maman Iget Mulunga Ken Piana. Voilà, merci beaucoup. Robino Mundibu tokomi vraiment na suka parce que tant ils permettre biso le sous-souté na habité soko za na communication mo wa suka parce que depuis to so là ndeko no bi na Philippe ya États-Unis nga na sepela na ona ndenga mukete na sepela na ona ndenga mukete bato belé ba limita ki vina e ba kanisa ki fa asuka place moko boye ba klela ki ba limite moko boye et c'est mon frère hein quoi ba l'hypocrisie bo ça ndeni ye na États-Unis yo koto ye penza donc to la ne ba mbetu moko vous avez ba master 3 personnes donc il était ye master na nga d'abord tenabi bo kola qui camarade à 3 personnes tokole belé ba Ibra bina filé Yasser Arafat Omba Kola Junior Mutuko Anonda wana benda ba donc bango tout wana donc kiri ba master baninga et komona ya zo évoluer bongo c'est bien pour moi et à tenir kaka bon à luka fungo la musique na et fungo na ba horizon mususu. C'est très important. Merci leader, merci Nathan PCA biso malgré tout et moi retard. Na habité bato balandi biso to remercier bato parce que to remercier bato comme ça ba bete la biso nzete lo kwasuka parce que bana poto na habité ambiance oyo Robino akotisi na Kinshasa na habité soki bo sentir mo pepango kuna parce que aweza partout zo tambola bato ba simba na bakar bo asimbika nako kolobela danso na mundo kote en tout cas Robino Mundibu to comme na suka ba fait le zombata ba ser Paul Lumumba ba Del Jogo ba Olga Mbimba ba te belé vraiment balandi biso na habité moi suke kozani ba consommer nzembo oyo nzete OK voilà oyo biso tozana ngo yango na to pesi bango donc congolais tout musique na bino yango wana bolakisa yango na bapaya ke oyo ya biso original biso penza yango yo hein donc ces gars bo témoigner oyo ya bino yango c'est important en fait na kopesa ba merci na nga na yo et puis na bato bazo continuer toujours kozala na ngai même morale ko soutenir ngai na musala o to sala oyo na pesi ba mbote na ngai na le patron Bogos Abed Achour bambote na ngai na Izedogo Poison Casca Sereka Gigi Palmi la Palmere mon grand frère Ricky Sengele et pas aux anapesio bambote le président Olivier le patron des patrons Aigle
napesi yo bambote mpe pa ozali alandaka émission autre. Bambote na ngai na Pascal Niembo, le défenseur des opprimés. Oh, ouais bien. Ah, yo opprimé le rôle ngati. Biso na biso ba opprimé. Adel Joko bago dangereux qui n'est pas défenseur des opprimés. Donc voilà patron munana. Donc yé pena tozana yé quoi, tozana yé ti donc Pascal Niembo, le défenseur des opprimés. Boye bani na grand poète Pascal Niembo. Nandenga mukete. Adel Joko bago dangereux comme makambo. Voilà. Merci beaucoup Robino Mundibu. Ngana pesi merci na bande ko nyonso vraiment bolandi biso. En tout cas, merci na bino na habité. To mzete kaka. Actualité zaka mzete. Yamilai, Ibusa Minene, Tubula, boom, Isonyo Swell, la Tomata, Jete, Ashagi Balinga Galini, Sandola Pesaye, Somba Capello, the women, Mama Luga Galini, Sandola Pesaye, Somba Liputa. Tobina Tombola mama Ye izambi na ngai Manyoko Mave mavinga Danse Chelgi kasa Oba danse lele Oba danse lele Ola la 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 Oba danse lele Oba danse lele Ola la 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 Telebisa papa Izambi na ngai Tombola mama Mave mavinga Manyoko Nabeta Danse avec un chou Oba danse lele Oba danse lele Ola la 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 Oba danse lele Oba danse lele Ola la la Tombola Rabi Bokole Papisi Kasinga Nyau Serge Mongala Tombola Beti Bitilo Manyako Tobina Gigi Palmi La Palmere Gigi Sengele Filmomble Jordi Mwamba Kenem Piana Bichake Ndwimi Yanansie Akufa Papa Shike Alda
Papson Makundi, Dominique Biana. Ailleurs, yo ya. bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.